Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vie Toyebi qui accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Mbote balandi na news des stars, merci beaucoup na confiance pe fidélité bo pe sarabiso bozala Babi Ndombe, Baby Cœur ndakoma Baby Black pardon ndenga koma en tout cas le auto yo luka to ko sola na ya bete soma solo akenda wapi episode vérité alingi sous musique te to nyazo ko kate to en tout cas to ko beta masolo lelo na ye. Bonjour président. Bonjour mère. Président Boni. Oui, ça va très bien. Ezo mona na kaka président bato bazola na biso ba dérange. Donc après Kolonga maison mère na salle 10 qui est Tour de Babel. Vers 2004 na les États-Unis, en 2005, na sali disque bimba et en novembre, mais sorti dans la France comme attaque en 2006 vers février. Tour de Babel, na sala qui 11 titres et nzembo na la saki za générique elengesilité na nzembo Let Dance, na sala qui featuring na chanteuse américaine. Et puis, il y a un style afrobeat où les lots sont vraiment dans le monde d'Afrique et musique. En fait, dans le monde de la musique en Afrique. Donc, après, on a les États-Unis, on a les Poto, on a les côté son et puis musique. Donc, on a eu Kinshasa 2011. On a eu album à Poto, mais ça n'a pas abouti parce que si la guitare producteur azalaki mais ba condition na spécifique na CPL ba condition apesa na CPL na ngote. Je suis rentré à Kinshasa na sali 2012 Babi chante Pépé 2011 presque vers la fin na sali concert Babi chante Pépé vers mars et les kaki 2012 na perdre papa là na banda musala au album suna équipe pour les alaki masolo à 4 na yo perdre père na banda suna na relancer suma na perdre moi na vers 2013, Nalina Kenesu Souba, na producteur, 2015, na père de producteur. Donc, na coûté na choc moko, fallait que vous en pour supporter ma roman. Mais, tu as relancé vers 2014, nous avons salle Together Forever. Na tchaga on anglais Together Forever pour na repousser un peu plus large. Plus loin ba idée nanga na bateau balingi ba yoka musique nanga parce que anglais et sangisaka moi ba communauté belé na bateau balinga makamo musique so ba monelo mo eza un peu signifié en anglais et puis ça moi elengi royer ba qu'est-ce que la personne veut nous faire voir ou soit il dit quoi tout ça là on a maison Playing for Change où lelo bazo ça la production d'un album ozoya côté mise à jour. Et puis, pour celle Together Forever, et puis nous avons sous remix de la Bamba. La Bamba est une chanson à succès sud-américaine, sud-américain, excusez-moi. Tout ça, ça une partie de la pour ceux qui sont sur l'image, plus loin sous la frontière. Allez, après, il y a travailler pour 2018 à toujours. Conclusion à retravailler ce qu'on a besoin, Playing for Change, il y a M. Mark Johnson. Ok, merci président. L'isolo bet tomoni beaucoup plus. Au seli mingi libanda. Au seli mingi batu ya libanda. Libanda pelé ça. Makas, oui, il est ça. Libanda collier ça te boy te mais libanda aux acquis pour ça soutenir la king ba yeba yo. Que soit pour ça c'est sou ya king te. Que soit pour ça, c'est ça question ya ba condition to kutana nango. Mais aussi quand on s'est touré dans la posa, ils ont libanda et ils ont appelé la carte. Petit retard par rapport tant au sama kambukuna na sima awa babimi ebele
ba musicien ba bimi ebele ba o tika kite ba okutu yo par exemple le ngwa ki maison mère liboso na bango les marqués carbone liboso na bango façon ba kangeli kin so tout temps ba kombo ba Fabrias ba héritier wata ba robi ba za ebele vraiment façon ba kangeli kin est-ce que vous assure ndenge ozongi est-ce que vous avez espace omi pesi retardé bon ils ont un retardé. Ils ont vraiment retardé. Pourquoi? Pour yo nga si na sala chef d'œuvre. Na chef d'œuvre. Malgré tout ça nzembo moko mais chef d'œuvre kota na banali ya ba chef d'œuvre. Ba belela nzembo ya kalita bakolo. Ba kalita ba lutumba, ba kalita ba Pepe Ndombi, ba kalita ba vous comprenez? Na chef d'œuvre. D'autant que na muto na kota na liste. Na bangi na ote bazana droit excuse bazape na droit fo bazana barti so na totang bazape na place na bon to ara na océan ngasi na kota mai ba pe ba okutanga na mai to nage lem sous place nga zali moi mai moi mbonge zali non place l'air mbonge aussi la ko ta kimia to kuta mo lem sous to le kana kota ba île des Antilles lem sous azo le ka côté océan Atlantique au monde ba masou ba masou ya ba 500 mètres ba 200 300 mètres et belé dans l'océan et belé mais ba kuta na raté. Biso tout on a océan toujours nager mutu na place ni mutu na direction ni chef d'œuvre to boité mais qui orchestre mutu ya on a l'obité na orchestre bato na pe bato pe belé ba beta ba ça ba chef d'œuvre président zongi sabiso na mama be mukie poto continuer maso na biso amour koma kitiko memanga telo yonanu alekate Polingo nyonso wana pona sila langwaki na ngayo koma kitiko lakisanga ba pembeni mama nakoma kananga zoba liberté ba zwaka na boloko ata soki mabekwe leki mingi oyanga liberté na bolingo na nebi yango te mina okute kanga lolemo na kati ya boloko na ye kasi pesaka liberté salumu Nazuite Beisuka Pino Sodege Freddy Kwanda Nazuite Voilà Esangani nyango linyo mengani suswe Mango menini bisobeni tolekanga na yote makambo nini oya beyo salanga te o nakomaki na ngazoba ya mama mabe Merci d'amis que ça du plaisir na balagno sur groupe Posa donc ça du plaisir na Octavie Bassé Maleka na président Nzembo Oyo l'album autant que Bimaki Batou ezaki parmi les meilleurs chants de l'album wana maman mabe est-ce que aux sous chance ya ba kosa elo ki to ba composition openza est-ce que to zongo so epa na yo na bien na ko sote lo mo ke so yo jijango toke Mamadou Warisho Mamadou nalela yo mingi Warisho nanga bolingo komi nga lokola mwana moke boye oya yebi mana malamu te butu na moi nalala te bandoto na yo Warisho ole isanga po motema ebeba Sami Wadido yula bolse baby wana toke lelo lobelingali kambo ya somo Mamadou fidélité pa na bolingo na moni zangi na luki na ba internet mimingonda na moni yote na benye pa ya trésor ebunga na tanto bokutu kondima kosalanga boye te ko trouble na bolingo na yote ok merci
En tout cas, les gens m'ont ça les akaka. Vraiment pas excusé on cassé fatigué. Ça les akaka. Président Kozonga na okinta donc ozongi tomoni ozaki na contrat na personne benga contrat ou soit ozaki produit par frère no Lacoste. Ozaki produit par frère no Lacoste subitement tomoni bobebani et comme de bala mabe muninga yo yo na début émission le baki ozo kanga soudete. As non kas to sola ti. Te on a bien une émission na début to sola nyo solo sauf rien. Muninga bi asunga yo a produire yo taki ba porter ba comme passe. Pourquoi bobebani? Hein? Pourquoi bosila rabo? Bobebani kabo. Alinga epe ko produire ngalité. Tulinga tout ça la collaboration. Et ça na image moko te ou bien te sika moyo lo boko monga na lo babi nga babi. Na lobi ke nani a reproduire. Na sala no émission na chaîne directive. Est-ce que na ipsa bon? Na monoko nanga, vous en a preuve na bi ke bazo produire n'est pas. Mais toi non mon bien sur la coste azo produire yo ali ka toza ko collaborer. Collaborer. C'est quoi c'est bandeni? En queue de poisson. La mouki la mbisi. OK président. C'est quoi la mouki la mbisi? Bon, je ne veux pas parler des choses que j'ai déjà beaucoup expliqué dans le lobby. Ça ne sert à rien. Les allées production, ngai mukolo nzoto na na lobby, ngai mukolo musala. Les allées collaboration, ça n'a pas tenu. Mon frère m'a roulé, si je dis bien, il m'a roulé. Il a bouffé l'argent que vous va télécharger banze mobo. Na ipse même roza mbongo yo motogeno, ya non salote. Na comprendre bato ça banda ba comprendre déjà vu que Jerry Pambo 3 étoiles en fait, les gars na ipse massa ba tchela nzembo, zoa charge la nzembo na en ligne na maison Believe, signé na pesa que procureur. Ah, ezaki na ngote ki akoto studio et ki na bongo te. La ko sa mbongo ko tsanga studio. OK, merci président. Tout le monde est autour yo kalisusu ko mona ozonga ki maison mère. Batu bazolo babanda kuno babinde bazongi maison mère. Est-ce que eza histoire vraie? Bon, non, na zongi maison c'est na kende visite. Na ndo ta la vie. Pour na boma o baloba to enterrer l'âge de guerre. Tous allez na ba indifférence. Pour abubi ka mama place outil. Tant que vieux, mon biso na ba ngara fours à la bien tant que grand frère ngala salara pas alors ba que sunga la sago m'avait donc je m'excuse au penga na yoka ki amabe en par rapport na vous allez laisser dans mon ramsus au baloba sunga vous aviez dans Osaya osa père osali nandole tout ce que tu as fait pour nous de moi malamu belé qui mabe en réalité malamu belé parce que je suis babi bon nazalelo o mukilezolo ba mission ba kenda ba maison mais bien mais ça la bengombi au pété donc ils en ont raqué c'est pas yim toujours ba image toujours ba ngombi réaction de la kinda yamba ki onde très bien pour avant na la zamba tous allez na parler ndo tala déjà vient na parler to solo labi ngana yambio mais faut pas parlement ba parlementaire ba yambo ba sénateur bon peut faut yambo et puis ba yamba ngana parler ba yami ngape na la zamba bien. Balobi, tu as toujours de la place dans ce mouvement. C'est ça. Retourne au président, au mouvement Mobimba, to aux na équipe moi ceux que lingi concert ni invité bango c'est ça pour Kabouani. Tu dans une équipe marocaine ces années. Depuis 2004 dans ça mouvement. Il y a les groupes Baby Black et Vraka. Tout travaillera mais ça sur contrat entendez aussi moi c'est sur cas concert. Bobeti concert moi Kotazo bazuma le fait obeta rapé moi côté si tobeta successivement mais ça va comme particulier ba fête ba mariage ba retraite des fois même chose à la na rose na vie na ngamo kwa soutenir nga makasi o apesa nga le msusu de l'équipe ba cacher le msusu tozwa non comme na niveau ya hauteur normal obeti penza ba musicien si je me rappelle bien concert production il y a sous Abetaki et Zalaki Nanjili Abetaki mais bah concert au Betama Libago le concert Babindo avec son groupe on a tout Betama bien sur disque qui a marché mais par des circonstances quelconques
soki babengisinga na yaka na beta. Président, relation na wana bandeko na yo misusu surtout bauta na bango wenge beaucoup t'en rappel en relation de ni toza bien na bango surtout kutanaka to solo la bango tout toza na bango bien. Oui, très bien nazo bisa ata moko mutu na lenga na ne la cause mais na auto limbise pe déjà ka mutu asunga que nozaki na kanti ya sungi ngate mutu ngako collaborer sungi mutu ba so sungi mutu fezala opesi nyonso, ça veut dire au comité na suka yo bandi olingi osunga no sungi kutu te moto nzela. Président oyo okuti babimisi bato babeti soko lobi opesa conseil to yo oyo koya kobakisa na album yo bimisa par rapport banzembo ebimi par rapport album ebimi eza nini nga net conseil na opesa conseil mamba basi nde bakomi lelo ba petite écoute na loba ki enfant solo ba ujane ba petite écoute au moins était 2010 na bois 2017 na bois écoute début janvier mais yo kanité en fait c'est ça li tabaté et ça lui succès te l'émission de promotion la promotion za la comment casse mais bato ba yoki ko balingaka babi o balandaka babi yoki conseil ni na pesi na nzembo nazo ba petsa lelo yo ba commander côté kisa petite quartier balingise mukelenge lichelile litete lilete mopesi mosusu mosi mosue mama na luli yo boluli na wiye na luli yo boluli yelanga mukomboro na mela na tanga wisi na lingi na te biloko mote ko salanga poseya ekote ekoti tu ozaka na kiba okuti na senti ka ba okuti nga opesa conseil mais na suka conseil wa na suka conseil ni côté mo biloko non et côté oui ça va côté mo boye biloko moto ce qui ndenge pesanga mugomboro na mela na tanga wisi na lingi na beta biloko moto ni pona biloko moto ça il faut arrêter bon na invité ndionga ngi wa prendre nga biloko moto ça veut dire na rolling na bae café na rolling alem suna beta nini na beta nini ça veut dire again il faut se préparer moi gégel ngi ko ta faut se préparer biloko moto za ndenge zo kanisa te. Merci beaucoup sotobi otengela biso moi 3 ou 4 musiciens au babeti mi au yoki bango bango yoki bango au penda master au petit au yo collègue au ça va bon bango presque tout babeti bien au toi bimsi qui les a bien ils a bien bango nyonso ça musala bien ils a dans tout au moins net ba conseil à critique sur la TV bazana un peu allergique dans son critique dans la TV le bela on arrête son na une juste na captant pour na rectifier mais soit juste et le bela on est l'autre comprendre mais bango tout faire ça li banzembo bien ça li ba clip bien c'est Watanabe ça li banzembo bien ba clip bien Fablo Maestro ça li banzembo bien MB bien ba clip très bien nini 3 fois Hustler du Cap ça li banzembo bien ba clip bien nani susu c'est comme ça que d'après ce que bon yoso bazo yo kana mikolo président charge ya mouvement doza qui na maison mère on commence que le mouvement charge wana au trouvant on ndengeni est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est trop lourd par rapport financement surtout quoi et puis encadrement monsieur toza mutu passer mais le problème c'est que bisoto vient on aller la chance les bisoto toza na souci ya koyeba souci ya kokende évoluer mais petit lelo moi baza souci ya kozela simana souci ya simana alingi koyeba vmate balingi ko évoluer te ba comprendre qu'il faut évoluer donc rôle belo 3 fois. Le roi de la forêt a eu chance de refoule la série n'a pas de musicien ni sur dans qui leader. Oui mon ami bien leader les débuts sont pas leader. Au moins musicien maison mais au sentier que oh dans pas pour la là. Est-ce que bino bo pesa ba na ba vie wana ba succès wana bino bozwa ki. Eloko wana bazwa ngote eloko wana ba lol na nini. Babota manango. Ti babota mate ba ça s'est construit.
Qu'on affirmer dans le monde de la musique, il faut qu'on. Dans le sens, il faut travailler. Tu dois comprendre que. Au moins, si on a un malelo, si on a 100% de Congolais, attends 65%, na ko cité na oleka 50% ba voir je l'ai construit à part que papa était vivant, il était là, mais on reconnaissait ma voix, on avait faire la différence entre mon père et moi. Les petits d'accord c'est te qu'est-ce que ça ngai je pense ça te mec on dit ma pezara moi bien pour toi solo la mukile ba des sons avant mon père ba ko ça la différence entre voix nanga na voix. Comprendre? Alors, c'est que ceux qui ont des bons amis, vous voyez, vous allez mutu aza na voix loko la yo. Ça fort bat-toi pour ma leader, ma grand chanteur. Si tu ne te bats pas, au travail, ton père n'a pas travail, patience et puis persévérance. Président Kamolo ngana tout no penza. Est-ce que musicien aza ko obligé ceux qui a coli na mouvement face à mouvement na obligé de faire un mouvement, mais musicien est obligé de faire ça la rabanzembo. Par contre, ça bande ozaki bongo na âge dans la maison même osa babilo na yo. Nabi ezala ko za na on peut bien. C'est le problème c'est que est-ce que mutu azan mu color que ça peut soit action. Et nabi so ma action na mutu azala ki libre et puis azala ki moi flexible na makambo na mingi elle papa moi. Des sons vivants après ça Redi Ami. C'est comme ça la idole na yo. Non, papa si aza parmi ba tout un grand chanteur. Il fut un grand chanteur donc parce qu'il est décédé et son âme repose en paix. Parce que c'est un grand bosseur. Et puis papa m'a changer la génération ça veut dire ando c'est fort moro ya ko la statique ça veut dire ka obo mbaka yimba na ba 80 na loli nanga jina na ko ba nanga jina non tango na ba 88 au monde ayo mbaba ba muswaye na jile masoya ebinde akomo solo mais sengo na yo maria donc ando changer ando luka ando ça ba recherche pour nous couper sa image mon avoir né couper sa elengimo bo infini na voir né c'est ça moni yangwana ce que place pour maîtriser bateau balinga la bonne musique bateau balinga la musique bien bah regardez toujours pensez mon pire toi président est-ce que c'est facile papa Pepe Ndombe Andima au sa musique non ce n'était pas facile elle est facile tant que moi un musicien moi mon père voulait dans sa classe dans un médecin dans sa médecine mais au baloba mon père a proposé Dieu a disposé surtout bien dans monde de musique souvenir aux alango pana souvenir au tika nango na carrière na yo papa souvenir des belé oui mais ça na ba vokom sou na yeba na zoa idée à papa ba musupe na zoa net mobima lelo bia koma décourager ngo video des espoirs tongana ko na motema trésor bunga soumuni nango basala na mokili balimbisaka te papa de na tiene fredingo mabelemo Rebecca mama na kare meta mama donc ça veut dire ça blum sou na zoa pa na epe ba doit bien on entend mon ba imba na madilu santa yenani donc on mon album na 94 na madilu ba sala album ba imba na kata nzembo na mama be na zoa texte phrase mon na zoa texte baninga ba tonga kalizi yambisie oyangalizi bana tonga na susi na miyokeli mawa na leli papa na mama na mituniti na nininga mwana na makaboy madodo oh baby singa motema yo découragenga confiance nyonso esili amour komina badu do yes nzembo ezala ndo imba bon parce qu'on a la zone na yeno on a refait baninga batonga kalizi bayisi oyanga liziba na sa phrase tima mikolo ba ko pepa kambisi pona bole oyanga monganga ko pepa nde malade la phrase là ça pona ça mama be na bimisi refrain les refrains c'est l'isco na luki na luka thème ni ne ko pesa biso ou soit conclusion aboy eza amour le quoi ce qu'on a ndoyemba mutu fona pesa connotation mon mama mabe donc amour mabe en quelque sorte
maman mabe pona et ça vraiment à solo que mouton na bando yemba pas aller na ba problème il y a foyer na ye azo reconnaître peu moi ce n'est comme maman mabe en fait en quelque sorte ils allaient vraiment bon tenir na zo monango de na ndo né na vécu pour transférer ba yona na kata bongo et puisque na yo banda na yo sa sensation amour nous ka ezala rendez-vous et comme ça a monté le ba droit l'introduction conseil on a un chef d'œuvre tous ça deux trois tena ba leki na bana lo ba expliquer nzembo tel que je te l'explique ozalaki na chance on a papa oyebi musique album bona wenge avant juste me la question ngo tete à 9 ans sangate ala je te jure nzamba o monanga père nanga vangate to vanani ka to solo la musique ngala ndai banda ola na père nanga banda na mwana muki en fait chaque fois soit ayebi bloc ando imba ba cassette ne ba guitare ne ando soit abimi nga côté na chambre ne wa merle mswaza na zandu na ocha ba cassette na yoka ba répétition na ye nando van passer journée mobimba na ka bilona so na longwana na okita na salon même si bobole na ba serre na ba palende zara ba vie ba télécommande yo mona 4e ba yam so bazana so bobole télécommande simbite anga na juna radio na no cha radio RTNT wana ya ka to solo la nazali tina yo sko banzembo pe mer na ngando embo ya yuka on nina bo mwana plus yango na yako linga banzembo ando masunzembo naebaki yokokaki kobosana nga mpona ye nakomi na soni emizombo sirema ezali motindo na yo ezaleli na yo nga mwana mama wana nzembo alongo wana père embo le corps no bimisa album te koza pete que ba dimanche bo ma karaoke mo bozo sala ozo interpréter banzemba papa ba dimanche ba nini ba dimanche bo place mo bo interpréter banzemba papa en fait ça arrive. Mais nous avons un programme, projet Monando, selon la générale d'Avira, il y a qu'on reprendre les titres en passant à nous saluer. Il y a 10 ou 20 titres, il y a un succès, papa. Ok, président. Merci, nous adressé à son excellence, papa Ngakoso, Azawana, Bango, Bazala, toujours, Pembe, la moi, bon, toujours le premier jour. C'est papa, donc, ma père, Bazana, Barolo, bon, moi. Le 1er juin. Le 1er juin, tu es dans le village Bercy. Bana ba musicien oyo. Bana musicien oyo ba tika biso. Bozala pe na association beaucoup tanara bo raisonnaka ba parents na bino bo association ya bongo ya bino bana ba musicien. Boko se lo mo ka bongo te. To salarié lo mo na lo mbo mongo kala. Wa ku tavana bana kota la maison mère. Mais ekenda vraiment musika te na makambo mais structure ezali. Excusez-moi. Tokutanara, Eric Poi, Yannick Mombata, moi on appelle Ramso Diop Poster, Tokutanara, Mami Mboula, ça fait un moment, on a moniété, salut. Tout le monde, mais dans les jours à venir, ils ont signé Bokasité Nzambe Toko ko vendre plus bien. Pour nga masco na mito za na rose na association, lemso na benga baba, Eli ba qui se représenter tant que ngasko na za papa na bana papa va bana musicien bana ndeba ke kona c'est ça. OK président est-ce que tu es dans mouvement na yo oyekin oyeko vanisa makamto yeka kando ye wu ozongi na ti ça fait bon moment na kin si côté mais zo sentir yo mais ya on a l'obité beau sentir ngandeni parce que na chelo na marché eza ba musicien mso azan album te mazo beta zo le ka ba musicien moi mamto lo ba bino bozo chance ba président de la forêt ba tombo la bino. Bon, les cas chaque dimanche à la télévision, bozo les cas bozo le mais puis bon ça ba ministère bino chance te pour ministère ye bana. Attends un conseil. Au moni vient sonner a ebisa débile to bandi mo ebisa bino pour boyer bana faut les cas à la télé. Faut qu'il na la télé. Ngando ke ka télé te so vient son atindi ngai. Yoka non, problème est ça. Moi je me démerdais na ki télé quel que soit problème au moins chaque dimanche Nando sang ta chaîne montée de la place na leka. Vous comprenez? Chaque dimanche na la ina ka ina sika mo nando kede. Ozomona. Chaque dimanche. Mais ba petit na biso lelo ba lingi télé ta. Pour y bana fo le gâter. Nga na y bana ya fa ko to ba ta voir nga. Ozomona. Na y bana ga fa ko to ba ta voir nga. Quoi? C'est la télé.
Bien sûr, orchestre des autres, mais on a ça va nécessaire. Que moi, le mot peut coûter moi 5 kilos. Le rapport le peut bacher non beaucoup moins ben exigeant. Toutefois les gars faut foutre à l'art, bani bon. En réalité, mission qu'on les gars la chaîne pas annoncer le à refoutre. Mais parce que ils ont répété, ils ont la préparation album, studio. Album presque fini. Na tigale na 2 titres mo faina yimba na ba massa na ngamo boy. Toujours niveau ba un peu samité jusqu'à présent to yim. La massara ya Congo ya musique ba massa na biso na yembi nzembo mona la coste nzembo moko na yembi na vie na ngamo mokolo na otanga ko monete boyo kaka les disques oui la coste et bimaka quand même hein et bimate ba massa na famille malgré toi ça vie mokolo mais azaka massa bon ça il peut déjà clip tout ça clip na luka et tout ça clip pourquoi pas nandi mais que vous a moi mala molingi pe na moni banderole expliquez plus ces amis. Vous allez soirée black, soirée rumba, hommage à Pépé Ndombe, c'est samedi 1er juin au village chez Temba. Rond-point Forestcom, ex-Grand Liboul, avec l'artiste et musicien Babi Ndombe Baby Black, autrement dit Bogabel. Donc, paf $20. Bato balinga Pépé Ndombe. Vous avez mouvement pour Nangati, vous avez Pépé Ndombe. Vous avez papa, musicien. Donc, papa Joski qui a beaucoup de Ozalawana, Oueranson Ozalawana, Félix Oazé, quoi, Diato Luko qui Ozala. Et puis, je crois que ça n'a Macintosh, Bill Clinton, on a bengi tout à l'heure, au coup, on a PCP invitation, il n'y a pas Ozala. Mais je suis un peu avant, on a pas sentir, alors c'est sentir. Ok, ouais, président Manda, président Manda. Tu es un ok, jazz, Yves Mongolom. Manda na bengi était, en fait, aussi, ça va m'attendre à passer, on a autour de numéro. Mais na solo la qui na petite sœur na ngwazane Deborah batinde la numéro na tindi penante mais au cas où l'aime sur les autres aux numéro so ça ne mo pesinga comme ça na bengi tout à l'heure donc on a fait to on a vient Ndombe ya za pe vient na père na moni sou a banderole papa Lutumba et pas na moni banderole papa Lutumba les enfants Ndombe Péton pleure leur papa Simaro oui tout ça qui na matanga to assista ki bango comme il se doit donc tant mikolo ba okende bongo bino bobi ke boko mape papa yango sengi ka sto yo kanarati to za so bien sansa tana otomo na sojo hier MJB ou era Félix Oazé faut to koma eloko moko to ko combattre bato ba ocha biso mal à l'aise to ba biso to évoluer te soka to za liboke moko alors to zo ba décision ensemble to zo ba décision to zo ba nini ba moto luka mot d'ordre bolingi bisote otika wa musique na biso ou soit bon toujours forcé te na ramonde tolo mais tous ali lo ba moko ezala ki idée ya makasi ya Vincent donc azana besoin vraiment tous ali lo ba moko ti to si les années ma fo ba misi tous ali loko moko to lo ba li lo ba moko président avant de commencer na suka perception que le moko album oyo mo za confiance na mo ke ba dos ba na biso ba CPA na voilà. Thibaut Kadifis, le vainqueur. Chico Mabele Mame. Bonassi, t'as 10 millions, c'est quoi? Quand tu regarderas les étoiles, souviens-toi de moi. À chacune d'entre elles, il y a un baiser que je t'envoie. Par cœur, moi, tu Alice. Alice Nanga, moitié. Quand tu regarderas les étoiles, souviens-toi de moi. À chacune d'entre elles, un baiser que je t'envoie. Par cœur, moitié Alice. Alice Nanga, moitié. Nazolela, pasi nanga esila te, kolela ya mbisi, ya fanya nane yokanga, milelo nanga esila te, Baby Black, Bogabele. On
On peut m'empêcher de bouger, on peut m'empêcher de chanter, de danser, même écouter, de manger. On ne m'empêchera jamais, Kolingaye. On ne m'empêchera jamais, Kolota, Menandi. Kobanza, yo, Jenny. Merci, Nabi, que c'est plus affini, Balobi, hein. Mon compte de célébrité, Nabi, que c'est plus président. En tout cas, Kaka. Tu sens que. On a titre, on souviens-toi. Il y a un monisco neti. On a banné on a phrase mot en français. Moi je dis français, anglais, trois points international. Non en fait pour l'accent ginatanga. Oh. Yo bon ba misé. Tu na ninga mabete ko tanga na za universitaire te. Natanga vraiment de maternelle si na zo diplôme. Na za D6 natanga na ninga propre. Et nous l'accent qui na za pe na moi conception moko na moi poésie, ça veut dire français pour son quand tu regarderas les étoiles, souviens-toi de moi. À chacune d'entre elles, il y a un baiser que je t'envoie. Donc ça veut dire t'arracher une des minutes au maloba. Sozo maloba bon, je veux chou, bibi. Par exemple, je lève ce bébé à la paix malgré tout tenir maloba même si ça me connaît avant on bétango. Combat Bogabel voilà. Et où t'as appris? Bogabel les a kaba fanatique babenganga. Yo posa sûr que ça bogar ya wana. Na habité mais ndenge nzamba sali na mona na eza bien pona ngana mi mona eza bien. OK, Bogabel les ali Mbappé sangango. Bogabel eza pas petit nanga moboy. Ba vie na ngana benga bonga pourquoi Bogabel vous a bogar et puis vous a belle. Vous a bel homme dans la sanction Bogabel. Et puis si Bogabel. OK, président mot de la fin na mobambote poto kabwa. Mot de la fin na pesi il y a so balinga babindombe balinga la bonne musique Pepe Ndombe tokutana bango na village Chetemba le 1er juin à partir à 20h 21h to bandi masolo bato tout bazalanga mettre en amundala hein kadi mana opesa edi ba famille nga ba Gautier ba staff tuana mama Kati Ilo poulet chaud na pesi champi laka Maître Jean-Pierre Laka, le bâtonnier Coco Kayoudi, Maître Eberan, Excellence Eberan, Maître Eberan, Yewana, on appelle Sambo Telsu à trop, Naemoro VK Vital Kamere. Donc, nous avons mes condoléances, Tika Fona Longa sous chapeau, à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment, nous avons touché le sou, nous avons accord à père, nous avons remords, nous avons fait la batata, nous avons passé vraiment, nous avons après simbote na maman Denise Nyakero après simbote na o tout balinga baby ba politicien na biso tout ça la bolingo tout ça la moko po et loko ça biso so tout ça bolingo tout ça moko to relever ba défi ezokuta na biso mbota trop na maître Alain Amunda la champion Numbi Mutamakasi na petit na ngai déplique le kunde papa na Meldi na Didier Ndombe le roi Pharaon Teddy Ndombe Chris Ndombe na famille na ngane so Jolili Kinsala na Washington mama Brigitte petit nanga Eli Eli na Isaac Chico Zikianda et puis massa nanga Patumbongo Mosolo yaba Mosolo donc place aux Ali bambo théâtre au tout balinga baby tokutana le premier vient nanga Edi Wande Fred Wande famille Wande tokutana le premier na village Chetemba bino bolingi la bonne musique boa tout sepela merci à trop merci beaucoup. OK, merci beaucoup.